Capage TV. Capage TV. Moto akoki kotia maboko na katite ezali bana o baza vierge. OK. Parce que na scène eza nano ya kofungwa maté. Donc il y a pas de raison eloko ekota po salité ezate. OK. Mais na biso bato tosi tokoli tozo régler tozo zala en intimité na mibali ba salité ezokota ya ndenge na ndenge. OK. Et puis ba papa za ngoka opération koma jogo CPLAS na CPLAS asoignera na le côté azawa na kaka po olongwa détenteur okoma attaquant yo moko koma conduire balle yo moko otia ba penalty au CPLAS public mwamba papa yango yo ezosala elengi na couple ezokomisa relation mulai ezo basi mususu balobaka ke il faut kosokola ndi la velele na linyuka tope na gant mais bat misusu balobi ke il faut kosokola yango na maboko. Est-ce que ça rappelle un inconvénient marqué balobi kuna eza liboka pilipili makati pommade élargissante pona basi lokola mibali ezokomisa tolomo mwa munene na mwa mulai mais raison ya osukola on a liluka ezate. OK. Poso ya biso na côté intimité ezara fragile. OK. Eza lokola poso na biso ate a okokyo palo ma pena faut pas ozoki na opéter. Mais l'attaque string oyo eza taille na ote ou soit élastique eza makasi ogande. Na ba droit kiné. Na émission ma sécurité. Solo sobi a beau et les voitures les autres dans la vie. Il y a benza base d'abord consommation. Moins. Souka na moto danse. Mutu tout à l'heure nous avons tant de personnes. La République démocratique du Congo a ça unique. A ça presque ma province ignos. Yo mona mama zo ko ba. Zo moto cascol. Bunda na moto ka 6 mois. C'est la mariage que les gars d'éviter. Pas ça moto oui. Comment sur le courrier. Ils sont na moni mutu na cascol. Moto et comme ça va dire au français là dans le bandiwa mbasta bibali tout à opousa facilité et puis bah dora vraiment et les kelinga na mona na moto et flatenga au bandalelo na tiki makama na comme na moto et puis moto ni cascol au place au kamata de quinoa jeune garçon qui gokola tika makapa gauche droite te boulot ya boy combat de bon biso te moto ya boy et puis nous moni amour eza na modèle pour sachet internet to kusaka moto yo kanga eza na 3 pinets na 2 pinets en plus na ko tika na 4 capital eza na croisement qui boga ça na barungu numéro combien 33 voici na prix ya bien et simbi na yoga en tout cas tout lo yo aki. Télévision, bienvenue à la plateau na biso ya bokoko pe bobiki kati na matiti pe kati na bonzambe. Merci tozala maman Kati à représenter pe chaîne naie pour s'abonner
et puis ngana ozongela ici voilà pe à se présenter. Mbote mingi bandeko balandi bisika bozali kozwa biso kombo na ngai maman Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles nazali na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence carrière Carré-Grèce kuna na yambaka de 6h à 9h30 consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 000 12 Nasuka. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM la nation puissante. Merci maman Kapache. Merci maman Kati. Tozongela na nous ndenge toloba ki fois passé na mamna biso ya mambo tali kobota. Bela on pose peu question ko biso soto kei. Ba docteur mi ba sakabiso longola manzaka bo été c'est sale bo eto lingakate minga ngami ba lingakate ba biso ba les arabiente pour ko sokola na c'est cancer et puis ça fait ba maladie belé parce que ça plastique et surtout na nzoto c'est ça mais moi je me mona awa surtout monsieur na mona ba hôtel biso mikila poto au mona pena awa mais carré ayo so pe na sokola bien na tira pe misat okolo bani en tout cas esthétiquement eza kitoko eza bien ngai se na tiaka ngote parce que naza maboko tout le temps na mai ko simba bakisi banini et puis soko remarquer ba manzaka ya milai soko sali attention te et bomba ba salité na kati donc il faut tout le temps za ranaide ya ko vérifier ko longola yango manzaka na ngeza toujours mikuse et puis naturel parce que okyo sala na bakisi yango peza mususu mo akole za makasite tant yo ba no sa mélange tikali et tikali na kisi siko imagine et que n'est pas client. C'est ça. Donc, c'est moins compliqué. Et ça, ma bépona, et ça plastique. Et puis, la saleté, oh, il y a un kanga, et autres tika la on a kati. Sans le savoir. Surtout, tout bachaka manzaka mingi. Bazako s'est exposé na maladie. Plastique wana et ça peut se fondre. Ça so la mana chaleur au monde apia et ça n'est niangwe. Nzoto na biso pe na kati kuneza na chaleur ya makasi. OK. Et donc le fait que zoti kaba déchets au fur et à mesure à la longue ils recréent l'eau malade. Yango moni ba médecin baboyaka na tina. Merci ko sokola pe ko cha musapina seza la mabe parce que ba maman misusu dernièrement ba komela biso mona maman msor banga na mekakate mais une expérience au mona soko sali pété ba salité zotikala siko ba sa ezala mabe to malamu ko sokola ndenge ni ba be yango ya biso na bomwasi. En tout cas moto akoki kotia maboko na katite ezali bana o baza vierge. OK. Parce que na sena eza nanu ya kofungwa mate. Donc il y a pas de raison eloko ekota po salité ezate. OK. Mais na biso bato to sito koli tozo régler tozo zala en intimité na mibali ba salité ezokota ya ndenge na ndenge. Okay. Et puis nzoto na biso moko eza na production ya ba perte blanche. Perte blanche wana eza causé na ovaire na hormone. Yango monaka mutu soki ovaire na hormone ekomi kosila ba perte blanche pe esilaka. Okomi na difficulté à komouiller pendant les rapports sexuels. Perte blanche wana eza protection ya yo pona ko permettre te ba salité et côté belé. Yango ataso okotisi ko sukola ozano na besoin te okongola nyonso parce que nzoto na biso basi naturellement eza na solo nango oza mwasi propre oza mwasi nen moi solo mombo ebimaka poza solo ya nzoto ya yu ya mutu naturellement mais sikoyo soki yo tiki ba salité wana eza protection mais en même temps eza salité soko tiki yango ezovanda et bakisa solo mombo elongo esko solo ya naturel et tendre esko vers solalikaya bwa salakindeki on sola salakindeki aussi on remarqua au keba kanga suki biso ba série toza ba ya ce na uti kuna kosanza
parce que solo asalaki ndeki ezobima kuna asokoli te sikoyo kango etwala ngunjo mutubu dégagement nyonso ezouta na kati wana ezobeta na ndosi sasuki to mwaka mopani izonga kuna ke moyena yebisa baonteke na oyoka solo eza te baondima te epuis eza lokwa na manke respect na ndolinga ngo okekanga suite soko otiki nga na vanda na okanga soki otya mutubu na okanga te mpo solo asalaki ndeki ezobima siko ntango bato baoloba kosukola kuna eza mabe nga personnellement namoni yango mabe te parce que remarqué ka yo moko moto banda ntongo osukoli te ozalaki to na misala tokomaka mwa ba 14-15 mopiko asalite moko ebimisa fixe ka zolo yo mo oyoka ndenge emata alesiko otiki moninga nde aya oyoka ngo na ndenge c'est ça. Eza salité parce que ça la solo. So eza soloté, eza na soloté, vous en a raison bimisanté puisque est dégagé dans soloté. Alors ce qui est dégagé c'est que ça salité. Faut to longolango, eza na compte ba propriété au mapeke lumba solo onikan. Kuna peso lumba solo faut onikan. Tala ko malgré ko onikan mais za kana ma solo nango. Boba nika te ezande. Naebi batu bala basi mususu walobaka ke il faut sokola. Ndi la velele na linyuka. Topé na gant mais batu mususu balobi ke il faut sokola yango na maboko. Est-ce que ça rappelle un inconvénient? Malgré balobi kuna eza liboka pilipili makati. Et liboka pilipili to sokoli yango esila soloté. Mais raison ya sokola on a linyuka ezate. OK. Poso ya biso na côté intimité za fragile. OK. Et ça le quoi poso na biso ate. Ah kokyo palo ma peine faut pas ozoki na opéter. Mais l'attaque string oyo eza taille na ote ou soit élastique eza makasi. Ogande. On vivre te. Ah. Couloir ekopela yo moto. Wana ka string ngaka. Bosko ozwaki linuka olekisi. Ah. Eza sensible. Linuka tende ici sa solo wana eza naturel de to utikoloba. Linuka ici sangote. De temps en temps yo moko salaka ba bena yo ozui moi citron au pakoli ozeli 5-10 minutes au longoli et longola ngo solo wana. Ozui ayo tout au pakoli moi 5-6 minutes au longoli au skol et longola ngo. Donc ozano na besoin linuka to gante na maboko ça suffit. Ça suffit amplement. Merci Mère Cathy, ozo développer biso vraiment kitoko. Ba monsieur swalobi ko épiler na se mingi pe ozongi lokola bébé eza pe na inconvénient pour salité ezo tana sud est ouest ezo kota wana. Mais ba monsieur pe balobi ke kotika yango pe belé eza pe na moi salité nango. Yo côté wana différence okoki ko sala ndenge ni. Te ezo dépendre na maintien ya mutu na mutu. OK. Poliboso pe avant makamba ba épilation ya to banda trouver na son normal. C'est normal seulement ceux qui osali mal entretenu moi ba poil on est bimsa so masuba si tout biso tomela ma ebele ko suba pa pamba ba poil on a pe ceux qui au maintenir en bien té et bimsa so masuba mais mususu pe ceux qui ba poil pe ceux qui leki ezoki sa pe na ba caleçon ba singa ba mesh wana ya ba poil ezokisaka frottement na yo na chaleur ezokisaka musupe sala ba bouton so ele ke belé sali ba bouton okomo kwanya nyonso te za infection eza poil moni ba poil eza nge bimite etika mbuma est-ce que ça ramukosa na passe ezo senga yo okwanya donc ozano pas obligé à raser ango ko voli bendele te okika ko diminuer parce que même ba poil wana eza l'importance et ça la musala ezo protéger ba caleçon autolata un mot repassé te un mot na rapidité ou lati pantalon sa kalba donc biloko wana pe eza na ba exposition à ba microbe donc ba poil wana et en pechaka ba salité mususu et kotate et ça li loko la barrière donc koki ko raser na choix na yo ou soit au diminuer soit au poni ba partie au salade ba zanamo ba coupe na ngopé belé au poni coupe non mais et protéger ka couloir. OK. Merci mère. Témoignage ezali tokotala ezali ya nani pe et le beli bisoni. Témoignage Johanna ezali ya ndeko mobali ouais ekwe liboso zwana opotoza biso ya direct OK voilà témoignage ezali ya ndeko mobali moko aza na États-Unis alandaki nga peka na ba radio na ba TV azwaki problème ya azosperme
donc ezali mibali oyo bakoki kobota te. OK. Na sens nini ba sperme na ye eza makasi te. Ekoki ozanga mutu ndenge na explikaka, ekoki ozanga mukila, ekoki kozanga vitesse. Arsène kobanda te. Explication est très importante. Écoute, la monia sepeli na marna ko tout la question bossa qui fait avec ça. Sikoyo ezo sala que condition ana ezo permettre te mobali ya pesa moi 6e. OK. Ayaki na ba résultat na akomi yango na papier ayeli ngai. Quand na senga ka yelanga résultat boy na boy pona ba ndenge oyela kisa ayenango. Na consulta qui est le 31 décembre 2021. Aye na résultat na zui na annexe yango na dossier na ye. Na pesi et traitement. Azui traitement ndenge na lobaka eza ya 3 mois. Asisaki 3 mois na ye azongi akeko sala examen ya contrôle. Ba place ezalaki ba 00, ba place l'autre côté ezalaki epesi ba pourcentage. OK. Epesi pourcentage en tout cas à sepela ki nango makasi azwaki kaka lobi bon azui kaka po qui ne risque rien à rien. Pour na meli ba kisi ya mindele belé et simbité. Na mekape no ya biso ya bokoko tango mususu. A même ba kisi na meki en tout cas évolution ça va. A commis vraiment na niveau ya espérance te mais hématicie ezo senga lisusu tokota na deuxième phase ya moni na lobaka traitement sokozi 3 mois OK au sali contrôle pour total est-ce que ekoki to il faut ko bakisa en tout cas vraiment papa oyo a respectaki à Saliango, pourcentage est mati, à Tindelingana message pour me dire que ah maman en tout cas merci, maintenant je suis en bonne santé. Donc na type na voice one. OK. Merci na yo papa pour ebele bazui qui se yo. Bazonga kate pour nous repérer ce témoignage. Ils se soupent na minute on le baba simbi ba bébé. Mais après si au témoignage te mais que pas mutati donc qu'on n'est pas makati. Ils se peut tous avoir un problème les l'autre botame. Bazongi c'est la ngai muto na pesa ke kisi. Esunga baninga rien. Mabe. Autre chose bande ko mususu bazomona ba résultat te pourquoi? Azui kisi. Napesa kama instruction okoki komela masanga te. OK. Okoki komela cigarette te et puis éviter bakisi ya mindele mingi mingi. OK. La paracétamol c'est pas interdit, moi suppositoire, moi anti-inflammatoire. Mais yo mela kabakisi na jour akoki komela ta oui comprimé. Biloko moi c'est bilon bakisu ba mela ni auto médical makasi. Ba mela bakisi belé mo mutu pasi ka mutu pasi muso esenga pe olali kaka tango la mukeke. Mutu pasi muso esenga ka omelima ebele pe esina balingi tellement bakisi na melaki saboye na melaki saboye na journée ba ba docteur sikoyo bazo respecter amuta a omela na masanga mais to kene mo feti mo amas tatala ka amas tananga moi champagne na melaki ayebi au moi mais so vérifier ameli moulangement na siko ozo sunga kisi to ozo sunga kisi tande ko yo alandeli résultat yango emonani na bino bozo landela te après mama kisi na ezo sala te bozo sa malamu te respecter masange ki mana mote cigarette si la raté en traitement zakaka ya 3 mois mais faut pas au katipe nzela ya ba mama nanzela ba mama remorquage remorquage il faut ça non pour au kata faut pas mettre ça sur ba kata non remorquage ne te yangai au sala non au sala bongo yeba ndeni so e marché monsieur au melina nous so e siline komika te a sala nae parce que ezo commission fertile alors oyebite na moment nize mekoki okota mais il faut sala ça non et puis na ko sala ana ndoko mona différence ya sperme na yo kala ezaka mai siko e komi kilo ezaka couleur jaune si quoi comme pembe na kokyo tinete à se mensurber il faut ça la peau ayeba que et poussani et s'améliorer ou pas des témoignages on a qui nango lelo pona bandeko bazana problème ya kobota okora kopesa moi 6e été pour sperme non ba déclara ezana vité ezana motilité te ezana concentration te qui si wana na maison chez Cathy ezali F3 vitalité A F3 vitalité B et puis F3 vitalité C. Et ça on a pas condition il y a remorquage ndenge za na bopé ça rappelle que moi mobile à cause dans nos temps
et à ça dans semaine à cause ça même autant de fois moi si normalement faut ça autant de fois et ça va bloquer il faut pas respecter oui. Qui parle en haute non équipe parce que dans moment la période de ovulation à maman ba ouvert et bimaka en cascade ils a que belé ils a quoi ba bimi récréation si qu'on a moment là il faut que ça la mingi pour na occasionner moment nini zemi kokota ba jour wana mususu ezara nango ekoki simba tout comme ekoki simba te mais na moment ovulation ils a le roi passe en or ba pesi jusqu'au ballon yona gardien kaka yango ce qu'on a ba moment il faut qu'on favoriser et puis comme ça le rapport ce que ozoluka mwana cause la stressé te stress et échange avec organisme colère échange avec organisme yo kansenet il est le 14e jour nanga eza yango te si le kaki ou soit te ralentir yango zo mona bato mususu bazo sala bazo zoazemi te musu pesa nango te o sperme eza mabe mama te attitude kaka ezo permettre te bozoazemi moment ya rapport moment intimité eza moment ya plaisir moment ya sengo yo zo ya remarquer mama lokola soda ya obimisa détenu na prison donc te bino nyonso faut boza de bonne humeur et ça la ke et eza la compagnie na ba ange ko tango epesa maman mwana koti bino moko pe bozo occasionner te kezemi kota par rapport à attitude na bino na alimentation pe et ce que eza mabe et ko occasionner zemite siko bato bazali mususu ba AS de balbaka bisu baza ba anémique ba kisi o ezaka na on problème te muto o perdre une SS akokomela si akokomela ba kisi okuto o pese ne makasi et ba kisa makasi na mikuwa parce que ezana ba vitamine bana ba anémique bazalaka na problème ya ba vitamine ba mikuwa na bango ezalaka na ba vitamine makasi te ba kai ba vitamine K eza mingi te ba vitamine K yango nde pesa mikuwa makasi sikolo kwa bazala na ba manque ya ba vitamine wana ndo mona ke ba bela mikuwa ezo soa ezo sa une fois kaka bo adapter alimentation na ye en fonction ya ba manque o yaza nango oui, bah écoutez que ça t'a mis sur jaune wana donc il faut aider pour baser besoin plus na besoin à faire on a ba qui se faire et ça ma casse parce que moi si on est anémique au botanaise a vraiment accompagner surveiller parce que azar makila mingité ce qui bossel ka moi erreur muké a okufa moi la tikali ou soit disait mais on peut écolité et même na liwa et ça la césarienne ça botana voix bas azaka na risque donc ba biloko faire eza makasi ba vitamine eza ebelé parce que c'est frais et au sala que c'est makasi pour na accompagner grossesse to comment mona na bopito pe minene ceux qui l'aiment sous na kama songolo pakala ba kwa ko tinda batuna médecine traditionnelle pour anine pour blo ba maladie mususu kendara mieux na ba kisika ya bokoko si en tout cas ebelé ya ba médecin oyo bazo tinda batu liboso ezara ko kamusanga médecin ya liboso tinda mutu na maison nanga alandanga na radio bazali na problème ya kobota après 6 couples on a bakisi pendant 2 ans et l'autre côté ayebisi bango lokola basi ba mesana ki habité na yebi madame moko alekaka na radio na yo karape ba témoignage na YouTube bokene na komona ye mais ils allaient discret parce que ceux qui hôpital et apprendre que ngala comme bokende kuna couple wana eya lokola bazala qui moi ba renommé moyen o évoquer makamna bango na TV baya bazwa solution nzamba mawa ba baya ko luka moya moko nzamba bakise ba matabisa pesa bango mapasa en tout cas ba benganga basalelanga appel vidéo na monde moi c'est boti et tout basenganga ba merci mais moi na lekisango ezate pour autoriser ngate vraiment donc et kamusanga docteur ya hôpital munene boy atindi mawite recommandation ya docteur kingani docteur okombo yebana abi nzambe so epe akomo kene na yo no musika na sali yango epesa nga courage d'abord komona un renommé bongo atindela o batu et puis en tout cas na tiaki maele penza na tie maele na associé Jésus Christ nabi makila na oka tena yo moko kota likam babota mapasa
na komisa na nzambe et puis na komomona comme ya ote docteur nanyoyo aza minanga yenda tinda kinga médecin kingani donc ba opéra ba comprendre pour médecine na biso na ya bango za ngoka complémentaire bango ba memango na compte ya rivalité bango baza na connaissance ye aza na diplôme atangela ngo ba classe c'est bien kotangela ngo classe mais muto penza ba président oyebisa ete ka exercer parce que yo tanga ba classe donc ba o ba comprendre ba tindaka menga na tindaka toujours kende ko sala examen à hôpital moderne parce que bango bazana ba matériel bazana ba laboratoire adapté kende kuna sala examen yelanga résultat moni papa yelinga résultat et permettre nga na sala analyse na bien na komeli ekisi en tout cas moi j'en vois toujours na sala rappel ba bon nanga na pesi au bon médical kende hôpital na komeli au examen faut sala ke na ngope na hôpital akei pa sala examen yena. Vraiment. Na sala ngopo na lingité na pesao qui s'est tapé à côté. Et bon, est-ce qu'on prend la sucre avant tous les casicos la kisabiso pe otangi sabiso ba kisi oeza est-ce qu'on prend la sucre pour na bato sucre tozana tetanga pour na sucre nazana deux produits ana ya liboso eza tetanga to bandara nango pourquoi parce que tetanga nde azo sukola makila azo réguler azalo quoi stabilisateur a aussi ça aussi secrété mais il stabilise azo longola yo ba malaise o eza lié na bato yo ya sucre ozana on a sucre non mais tu ne fais pas de crise sikoyo jus externe yangonde et silisaka sucre ce qui est ali héréditaire deux fois ça dépend hein sur une masali au grâce que aussi là mususupe et aussi la thé mais la plupart na jus externe ou déjà 10e personne na sali yango alobi sucre na normal depuis à mélango à mona et bouger na ngote eza normal penza donc juana na kokyo banana ya ngote parce que ça na ba effet ya makasi il faut ka ko banana tetanga après nde oyo comme la jus externe nde o mona ba résultat mosusu sikona ba oyo liso awa to sakolela biso poto to ko sisa na yango nde to yeli oui si ça peut mai noko olobi pe mingi mointe mais là na za pe na l'aise oyo pozo bisa mère mingi zo mais c'est maité balela fort na pena lela bango basalanga na zalat babimisanga ya ghetto bakomisanga international somo babi mère Taylor Vanda misu batala ba bakiste ba otaka makati batika bwena yo ka somo yango moni l'église na komaka na sopana c'est ça tiawa te kuna pena sopana te moni yazo salela nzambe azwi ya tieni c'est ça sopana kaka bobo mana vraiment awa nazali na ba kisio etali kobota na oyo ya mibali oyo na uti kobeta sete sikoyo awa tozali na F3 vitalité A il faut rebouger avant mille il faut rebouger pour ça tant neutraliser kilo tozana na 3 produits oyo pona bandeko na biso mibali tozana F3 vitalité A F3 vitalité B et puis F3 vitalité C. Ba produit onde bana mibali bazomela pona makambo etali azospermie, oligospermie. Eza mwa mingi na tanga ka mibale po eze belé. Au moins batoka bazana ba azo ba yebike o eza cannabis. Sikoyo avant yo koma komela ba F3 vitalité o. Il faut kaka kobanda na pirito. Pirito. Ote mamanga nazana ngana infection te nga lingika ki se sperme te. Pirito oyo eza antibiotique ya makasi. Okutu ba clamonine, ba amornine, ba otelema te. Az antibiotique moko ya makasi aswanyaka ba maladie infection infectieuse et belée. Pirito oyo aza élément booster avant yo banda na bakisi il faut les kana pirido. Pirito yango nde ezo permettre kisi otango ko banda au
ozomona ba résultat pirito ezo dépendre na résultat o kosala na examen to ba symptômes ozo présenter otali esalinga pendant combien de temps yango nde ko permettre ngana yeba ke cure nango simple ezalaka 12 bouteilles mais ce qui esali ke owumeli na ba symptômes wana okoki omela 24 et puis yo koloba ngo te moi sinanga kende de hôpital azana bien yé problème ndeze pa nanga il faut kaka amela na yo pirito pona nini semence oyo zaki nango ya mabe esi etikala kikuna tango yo omela kisi oyo obakisi semence ya malamu nde balobaka mbuma ya mabe bebisaka ya malamu et ok ko bebisa yango moni problème eze pa mobali mena lobi na mobali na mwasi ba mela pirito parce que yango nde ko permettre bango ba yamba traitement oyo ekoya na sima et ça la ba effet voilà siko na bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya basi bino bato boza na problème ya règle ezokata règle esota règle et comment ya ba 1-2 jours yo oyo za na problème ya règle et comment na yo ba caillou ebele règle comment la ba caillou règle comment douloureuse yaka na maison chez Cathy kisi ya liboso nde na uti kolobawa ezali pirito pardon pirito oyo eko soigner yo ba infection urinaire eko permettre traitement tango ekoya ezala malamu soki osilisi na pirito nde oyo kozwa soko za na problème ya règle bouchée toza na débouche règle soko za na problème ya règle matrice bouchée to trompe bouchée toza na bakisi nyonso oyo eza débouche règle yo koloba nga te o mama nga za nga na problème ya règle neni yo komeli nga lisusu na remonter parce que ba règle mususu ekatanaka soki ba ovaire na ba hormone esili ba règle mususu ekatanaka soki infection ekoti ba règle mususu ekomaka compliqué soki infection ekomi si règle ekomi ba caillou lokola ba foie ekomi pasi il faut omela obandi na pirito oye komela débouche règle na remontée d'ovaire parce que soko meli yango moko eko umela règle ofungwa mate soko meli remontée ye moko eko umela yango il faut ko associer bango mibale remontée d'ovaire na débouche règle pona omona ba résultat donc 3 dans 6 mois mususu pe pendant ka kozomela soki organisme no eza sensible règle ebimi tant que aussi ça na règle o tengai problème na ngai zalinde ya trompe bouchée débouche trompe yango awa na komelio chauffe matrice o te mama ngai zalaki kaka règle yo komelinga chauffe matrice na komelio parce que tant que règle no bouchaki ba ovaire no et silaki et komaki na capacité ya mukie yango zomona ozo sala ba fausse couche po babiloko oyo ekoki okangaze mekende musika ezate tango siko ba ovaire esili matrice ekomaka malili yango no moni ozaki na problème à règle ba komelio remonter ba komelio chauffe matrice pour permettre nzoto no ezonga ko fonctionner normalement wana tango papa koya ko pesa semence osimbi mwana na ngana pesa rabana te Jésus Christ nde apambola kana bana ngana zolongola ka babiloko eza ko empêcher yo osimba mwana na maboko. Je crois que na oetali makambo kobota na basi na mibali tolobeli awa toza na mwamba papa eza ngoka opération koma jogo sepelas na sepelas aswanyaka na ye lokote azawa na kaka po olongwa détenteur okoma attaquant yo moko koma conduire balle yo moko otia ba penalty au CPS public mwamba papa yango yo ezosala elengi na couple ezokomisa relation mulai ezokomisa rapport na gunango ndenge ezalaka awa toza na pomade élargissante aussi ntabengaka makambo etolomo suka yango balala wana pomade batala émission nyonso teka suka suka na mona mère simbelo mobo na suka ba tu na toba bolo no simbe na suka na mona pa mama Cynthia yango pomade élargissante
pona basi lokola mibali mibali ezokomisa tolomo mwa munene na mwa mulai biso basi ezofungola mwa poitrine obi otenga lingi airbag net ya mama Cinti somo yaka yaka na pomado efungola bassin ba mibali bakoki osalela na bango moko soki organisme neza yango souple c'est bon à un résultat mais avant salela pomado toyokana bien kozala na problème ya faiblesse sexuelle te kozala na problème ya éjaculation précoce te kozala na problème ya hémorroïde te parce que pomade ezo réagir en fonction ya état intérieur na yo koloba nga te o pomade esala te ezo sala makasi moko azongaki mpona kopesa témoignage mais tala état na yo avant ya osomba pomade pourtant oyo oyebisanga pomade no esali te na ondima te parce que 27 personnes batémoigné na pomade ok ça va donc voilà pomade yango wana mpona basi lokola mibali mama ba mibali c'est la tiki bango boye mawa nasunga bango basama mpona biso mais tango esa ba pe tango ekoma pe na degré wana eza pere mo kaji papa mbati ba komisa lo kwa marchandise mama ya baba na konyoko na bana ba ya mwe fa jalo babi oyo c'est ça bana bato bakomisango bana bato bakoma matériel ngabi ye aumeli na complexe sikoyo asombi eloko mikolo bakomi na aquas flash wana po moni so olati slip forme ezali bakonika vraiment en tout cas merci mère tokomi na suka okoyisa bango nini et puis rappeler bango pour pas s'abonner pour te clôturer en tout cas merci na bino pour la confiance au bozo continuer kopesanga na sengi na ba o batikali botinda témoignage ta témoignage ya papa yango nde kosunga biso pona bino bomona ke musala aweza ya solo Jésus Christ aza réel et puis azo sala yaka na maison Shekati ngai nazali difficile na téléphone te mais nazande na ba occupation ebele ya moko nazo tourner na mama Kapache ya moko naza na église kuna nazo modérer ya moko naza na laboratoire nazo sala bakisi ya moko naza na consultation donc soko zwinga te kobeta libako te tika message na yo komelanga makambo nyonso ezotungisa yo ntango nga na kosilisa na kozonga na korépondre yo ezowumela mpo bino boza ebele nga nazanga moko boyango wana bozomona ezowumela se na babi na pasio assistant te mama nalingi yo moko yoka ngai yango moni ezowumela bosupporte nga kaka boye jour bokolinga assistant na nga makambo ekoma yango souple ya simba koto nga na osimba koto tokende nango bon numéro de contact na nga ezali 00243 82 20 012 na suka na bandeli 00243 82 20 012 na suka chaîne YouTube nanga o nazo senga na bino butu lokola moi bo s'abonner kombo na yango CM la nation puissante po mituna mususu mama Cynthia tunyate boya ko tuna ngokuna ba produit o bo moni ate bo mona ngokuna ndeto kokoba nango ndenge wana merci lisusu na mama Cynthia pour na occasion opesinga merci na Arsène na Joe na Grâce merci na Lara Drone pour l'assistance na yo merci na prophète Jano pour na ba Rema merci na évangéliste Michel Kouchou pour na apport na yo na musala nanga merci na famille Cursus Honorum pour na ba partage ba story o bozo sala pour na vulgarisation ya musala oyo merci na équipe mobimba ya maison Shekati pour na musala kitoko tozoko ba ko sala ensemble ce qui kolo yeso azongite à suivre. Vraiment. Merci maman Cathy, merci pour la confiance. Pour s'abonner et pas naïe, pour partager, pour de la voisine. Oya qui t'a expliqué, oya qui t'a béni numéro toi fichaka. Zambé a pas la bino, pe ma botte à la bino. Tu coutani prochainement dans le numéro Esika. Bye. Bye. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu sous Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kama gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitore o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango ne mikolo na to pakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi ko 6 episode la pour ko bebisa munoko te. Rit Beauté a biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota kota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagame ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagame ya Rit Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti nga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Rit Beauté. Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez
oredezo okozwa biloko na yo ndenge otindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny-sur-Orge. Maman Kapage, oredezo, frappe na le, frappe na. Kapage TV. Kapage TV.